le gouverneur de la ville a pris une mesure d'interdire toutes les marches. À partir du lundi 22 jusqu'à la fin de la semaine, il n'y aura aucune manifestation politique dans la ville de Kinshasa. Toutes les sollicitations ont été refusées. Par conséquent, toute personne qui tentera de troubler le public va trouver la police sur son chemin. Nous devons respecter la loi. C'est ça même l'état de droit. La police sera debout et nous serons fermes. On va traquer tout celui qui ne va pas respecter la loi. Qui qu'il soit et de quel camp qu'il soit, la police est apolitique et impartiale. Gouverneur, Aboy, la marche la semaine, parce que moi, Kokos, moi, mon boulot, c'est qui me va te donner la commande qui me canda pour passer à la marche. Compte tenu du climat tendu, on a dit la marche, je sais que vous avez. Alors, Tosengi, la population, va vaquer librement l'occupation de Bango. Mais, on a marché à côté de la police. Tokolingata, une minute, on dit que la tournée. Attends aux amenani, donc Kangayo. Police est allée, l'État est allé. Sali na bandeko nyonso bozolanda biso à travers le monde so bo moninga na beti boye c'est que ngongeza mabe c'est que temps eza mabe lelo dimanche lelo mokolo ya lomingo bandeko nyonso tout bolanda biso partout dans le monde ngonga eza mabe parce que tu es Sabino Sango, Oyo, tout ça déjà après-midi. Lobby, il fallait marche moko ya munene salamo bazobe ngango derby FCC contre IDPS. IDPS ba lobby ba kuta na FCC ba sila na bango na boulevard Lumumba. Pour trop c'est trop. Mais biso ce que tu es ko lobby là, makambo yo poto komo mona ngomo ke na ndenga mabe Jerry Kobetox botika ngana zipabwe po eza mabe makasi. Merci beaucoup na bandeko tout bolanda biso na Feza TV RDC na pesibino ba mbote ebele bo continuer ko s'abonner na Feza TV RDC. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox. Nous sommes à Kinshasa tout ça après-midi lobby il fallait inda mabe même au kondi. Il y a la police nationale, le général Kassongo, a pessi message na ye. Toko ti kabino bota la message wana, bo yoka yango, na cadre buka mona buka kukila, betuni ba ou différence yena. Nani alinga atangisa makila ya ba Congolais? FCC. Et loko bozo salana. Bozaba mal intentionné. Comment bokoki kotika ndeko mobali wana lo baba bêtise ba boba aya fati to monika mutu anga kendeka CPID parce que ba yuma lokola yuma ya tonton na mandefa pembe na bazobenge soki nani na otanga communauté ero na fulae azui bana batolati bango ba beret rouge balati rouge cela veut dire makile tanga bazolo babuzoba na kombo ya président république ngana kolobango te mena tika bino boyoka ngo et bongo to ya siko commenter après boyoka oyo bandeko ya FCC soi-disant ba béret rouge oyo père na biso na bité soka créer bango na boule ya rébellion moko à part arimo va sakana mta créer bango. Et puis, bilongi na bango zole kana ba télévision ba tata ba maman na bango. Bon moni bilonga ba na mino zole kana réseaux sociaux. Oui, tous en état de droit. Mais état de droit il faut discipliner ça là. Franchement, on est ko blaguer na ba peuple congolais, et ça ko blaguer na mokonza mboka. To kene to landa vidéo wana soi-disant ba béret rouge et bongo to zonga juste après. Toyoki batu moko boye baza koloba mabe bako finga Raïs. Et c'est pas ici bino? Petit moko boya muke
aza bako tinda ya finga rais c'est pas ici bino yango nalingi na yebisa peti wana keba muto oza komeka na ye muto apesi président na yo bokonzi keba tuna président de la république muto wana aza nani keba na kobandela makambo mbala mibale te nayebi so susu keba mingi mingi rais mingi mingi rais cour constitutionnelle soka bimisi arrêt ezalaka définitive oyebi yango te mais eza na loi moko eloba soki erreur matériel moko eglissaki cour aza na droit ya korevenir na arrêt na ye bocomprendre ntina akendaki kosoutenir badaniel safwe ayaki mpona kouvrir la boîte au pandore à erreur matérielle cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle à réhabiliter bango to réhabiliter bango te à réhabiliter bango to réhabiliter bango te donc mukoko keba petit keba soko continuer oyo eza premier avertissement ndenge wana te donc okotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo Shadari na Fayulu na gagné élection. Erreur matérielle. Naza na ba preuve. Na Raïs touche pas. Na méchant po kopo yo tozo ki ngo na makila. Mandenga blagité. Tant to pesi binango na pété. Toza ba yumate. Toza ba momi na binoté. Na niveau mayele pe bo komi na mayele na bisoté. To leki bino pe na mayele. Et muso bokanise to senga bino charité za charité te eza charité te eza ba corps o bo signaki to signaki na mikolo za ko yawa na ko bimisa corps wana accord FCC cash bozela bokomona na ko bimisa ngo za ndengo na te bokomona makamunini e komamaki na kati respect des accords. Le roi va mettre ça dans la bino qu'on respecte ba corte bokanisa ki ke biso toyebi te toyebi trop c'est trop d'ailleurs coalition appelle la ningango souté bobebi si déjà na moi to kenaka na cohabitation to ça la gouvernement na FCC bino pe garder présidence na bino to bengani bino kaka to sali gouvernement na FCC pour to na majorité na ba assemblée nyoso ya ndengo na te bazolinga bayebisa bato ke dans un an gouvernement obimate ti dans un an ba dissoudre assemblée nationale dissoudre soza bobali si vous êtes garçon là dissoudre mais boyeba ke constitution wana so botangi yango bien te tokotangisa bino yango acte liboso na manifestation ya munene photo sala lundi 22 biso nyonso toko marché ko banda échanger alimenter tina palais du peuple pourquoi pour na bango ezali ke petro na mukoko na babwamba wewa na yeba batsala mobulu pour élection ya bureau séné salama te botiande candidat na bino total soki boza na majorité candidat na biso a ko gagner élection na sénat le 22 biso nyonso wapi le 22 biso nyonso wapi autorisation si tozwaki yango yo banda le 12 si tozwaki autorisation yo yaka oyako déranger élection bamoto etika biso tozela bino napesa de moto toko satisfaire bino lokola bino boleki mokili momana makasi toko satisfaire bino lokola bokanisi bakamwa wana sampo babomana epai na bino baleki biso na koyeba bageste wana toko satisfaire bino tokozela bino lundi mais après lundi biso nyonso manifestation ya munene tokoréclamer la vérité de tokozonga na preuve matérielle na cour constitutionnelle toza nango maboko mpona rais nabengisi bakabiliste nyonso na ya FCC na bazalaka na FCC te na basalaka politiki te biso nyonso na mikolo eza koya na kobenga bino tokosala marsha munene mpona kosenga rupture
entre biso na cash ndenge wana te FCC na cash libala abu tolingi yango su te biso na bino orage coalition wana toboyi yango. Voilà, bino moko bozomona mwana mboka Kabila soki makamono sezo salama ezali po na yo koloba te ke o basali video wana nga na yebi yango te boye na bopo na oki déjà lobi ozala réunion na Kingakati na soi-disant ba mouton na yo soki ba gouverneur na yo ozana réunion lobi na bango siko makambo ezo salama oyo bana bato balati ba rouge wana IDPS asali 37 ans d'élite po bakoma ko sakana na ba mokonzi na bango boye nyonso tona mutaza à la base nango c'est monsieur Kabila o alingi peuple congolais te o alingi toujours a nyoko la peuple congolais IDPS pe balala kité tango ba moni ba vidéo ne panzani ya ndeko wana zui courage ya kolobela mokonza mboka bongo soki ari magie bazo benga ite soka zaka magicien benani tokende siko toyoka ndenge mwana mboka yoka son apanzaki ndusa wana tokoyoka ngana ata na son lokola ye komone son yoka son faut toyoka ngona son tout eza vidéo te eza son boyoka son ndenge mwana mboka son asaki réaction na par rapport ya ba mal intentionné à FCC toleka combattant. On est dans militant. N'a aucun message. Vidéo est circulé partout. Parce qu'on menaçait le président, il va marcher. Parce que le président Fati, il va marcher le 21. Il va faire un mariage et coupa. Ils sont aussi allumés. Moutoko sakana président Félix Sekedi. Oya komeka oya nini? Comment ba petit moko ba vandi na kwe ba lobi wo to sengi mariage panzana. Bango kutu fatinda so protéger bango. Ole ba se milliers balingi ba mekabiso. Autre so tambre le 21 le 22 wo ba longo le Félix Sekedi lom. Biso na bango nzoto na. Bango ya nini? Mariage wana lelo lokola basenge kabwana c'est pourquoi avant qu'on soit les cambo, il ne faut pas qu'on soit les bilans par sentiment. Ne comment on va vendre tout ça la marche tout ça là-bas. Ce qu'on marche on est soutenir na minute au président pesi bango kondi. Voilà bana mboka bana partout bana monde entier boyoki yoka sonenga zoloba parce que botikanga botu na Jericho betok solati bo epo anini bango balata ki ba beret rouge biso tolati nzakomba. Bango lokwa bazala posa makile tanga makila na bango nde muteko tanga ya peuple congolais te. Li kopa na bino ya léger ozwa bolo bapeke to pesi bino kibokonzi IDPS abundi 37 ans d'élite. Est-ce que tu sais que de ça bango ke ba pesa bango cadeau ce cadeau ba nga zona tanga mobutu ce qui cadeau ba nga ba zwa na ba série wana boza ba sans esprit boza ba yuma bozo lota ti le lokaka bino ba vie wana so ba kekinga kata zo bosa na ti le so benga ka Kabila kaka président de la République mi to doka bango. Alors yoka son père panzaki teke boyoki ewana par rapport ya ba mal intentionné à FCC ba garçon on est un peu perdu lokola bino bokomi koloba ke bo sala coup d'état constitutionnel isa problème te bo senti ce que IDPS ça na peuple na sima na ye moko déjà quoi la meilleure mende
pour na histoire ne esili gouverner mso sa bimi kuna siko etikali to sila na sikoyo na petit Mobutu Alexis Tambwe Mwamba akoleka jamais président Sénat pour bino sikoyo tozo comprendre bino teli kopa na bino ezanini et puis héros bozolo ba ke Fayulu aganyaki wapi so Fayulu aganyaki élection bino muntu bo organisaki yango bo pesa ki yango Fayulu te pona nini boye ko faire comprendre bato sikoyo ki Tshisekedi daza teti boye baki nani bozani à faire te accord basi balobi yango lobi na siège ya IDPS accord ezalaki Kabila au gagné na ba député na l'Assemblée nationale Tshisekedi nga na gagné na élection présidentielle to sangana to sala coalition to pousser mboka oekende liboso coalition bato belé bokansa coalition ezakani ezakati Tshisekedi esaka yeke na peso ba ministère to bazolela ya intérieur o na finance tant aux alaka no tchaka ba ministère on a tous les 5 ministres na ngambu na constitution na omo mbeli na omo comme kata yo ya Kabila il est comme muninga zwe communauté faut ministre à finance et ministère à finance na intérieur ngana zwango sur quelle intention besoin ministère à finance besoin intérieur aller besoin na Sénat point mais c'est comme si bon mon peuple congolais on dit ça peuple mobo kakaki ya osakana na ye ce qui Tshisekedi on dit bambino bokoloba boko mona score réaction à peuple Kabila le goza na besoin tambola likola bibemba batu likolo ya peuple ya ba corps o bakufi o tambola likola ba corps o bakufi peuple moazo koko on s'en sortir te na journée même pas $1 a kokolia te problème ni nango si la raté Kabila je te regarde en face comme ça nazolo banwa tant que peuple congolais parce que moi je suis congolais du centre. Dans ça 50%. Mon père, Louba, ma mère, Louba. Ba yumo bazana ba nationalité douteuse nde bazo côté là yo. Po ba ibike intérêt na bango za na Congo ta ozonga ne mboka na ye. Pourquoi tout ça? Nyonso wana pona nini? Toyoka ndenge mwana mboka fils mukoko le gardien du temple oyo nyangala kata wana ya PPRD ya beret rouge nazo kanile o kanela ye yebi lit oye PPRD po ba peso ba mbongo o salaka soki ba ninit il y a des gens bazo bunda po na peuple pena bati liko basalo bina binoti ngambo na bino ezanga mwa peuple te ayende na ngambo ya peuple toleka totala ntoyoka na sonkaka ndenge mwana mboka fils mukoko pe azongisaki réponse na ndenge na ye. Il ne faut jamais accepter un pouvoir cadeau. Kabila pesi biso cadeau te. Molimo Tshisekedi ndesali de biso to soit pouvoir. Kabila lelo comme il regretter signature. Kabila revaka comme empereur na Congo. A comme il planifier retour en force. Batu bako sauver Fati et Zabiso. Biso base. Ganga base. Dozo constater. Par conseiller à président. Le col a toye bi place ba outate. Bazo sala makamuneti. Tozana biso natan. Ok, tozan attente. Na bango pe bakozwa marche de boulonnage. Voilà. On a fils mukoko le gardien du temple. Moto azo bangi sabato okuna na ngambo okuna ya FCC na ngambo PPRD ba mal intentionné. Soki ndeko Martin Fayulu pe ko sala erreur a kotane na théâtre na mino bo sala ne talibi sauté. Tobaki boko mesana. Lelo boko lo bela erreur ya matériel ya seni et simbata. Ya na lo baraki ba biki botanga ko banana yo mutu ngo ozoluka désordre ana tina sena bino wana ba biki botanga za ba biki magique
mituna bino ya na bilo te na kati babiso ba jero to sto kufa to zela ba kunda biso di so bominga pe lelo ngam na otondi sa cimetière te mais makila nange kozala na mutuno parce que na mona fumuki mbangu oliaka yo ba ke ngana bomaka même jour okomeka na ngai nkuwe kokanga manu akingo. Comment vous faire souffrir le peuple congolais pour nani boy? Gouvernement bi maté ba kombo no kwa ya mabe ya bato mabe ozotinda bacha wana. De yo lingi ka bacha ba kombo no wana. Tandis que le ba qui vous a 15 personnes to travailler na bango. Pour lelo ba faire échouer Félix Tshisekedi. C'est ça oyo lingi parce que ndeko no pe mususu bazolo baki to ko aider Félix Tshisekedi à échouer. Bokosa na liboma. Boko mona oyo endombi oyo koyela bino boko pakata mbango opération to ebinda kudi élection bino mona mtu bosalisa ki amuta machine à voter zaki ya bino moko eza machine à voler ya voter to ndima ki ango Félix Tshisekedi abaki avec ou sans machine à voter to kokena élection les boko mona ba laksa ba pourcentage boko misa ba sondage na Facebook, na page Facebook, na cadre, na paper, na FCC. Vous en avez faire na mwana muluba. Muluba obino bo mekawana. Asa muluba timba ko le kabilo no soto timba. Vous en avez faire na mutu moko boye. Asa na peuple na sima na ye. Bato na solo ka bozonga bato di. Ari Magie, merci na oyo sali. Le rôle a yoti lelo erozo kumisa Kabila. Le rôle a yona famino Kabila a qui parabino bien. Angindi sayo. Au locali douce au côté là. Président Félix Tshisekedi, tous en état de droit, mais mon le rôle a Ari Magie, faut ba kangaye. Papi tamba muta publier qui vidéo na, il faut ba kangaye. Faut bête à libo qu'on a mis ça, au lac sabango ke, baza et l'autre côté. Bazubi non pouvoir na pété. Lelo bokoboni bobandolo babobo. Bato na soloka. Merci beaucoup. Bande konyo so bolandi biso. Lelo eza journée aboka mabanga te, lelo eza journée tout ça dimanche, tout à la lobby, tout ça appelé sur le terrain parce que IDP ça qui déterminé. Marie Mokonzamboka Silvano Kasongo apekisi à vos ordres, mon général. Mais fallait pena, n'engagez des personnes qui beaucoup na derby, na boulevard Lumumba, na bossi lana. Et puis nombre d'amis on a besoin qui est makasi, bien on a besoin na peuple. Bwana sonité, bana pasi, balati bino bilamba rouge. Sina makila, bilongezo mona ya nzala, ba pesi bino so ba 5000, so ba 2000 francs. Merci beaucoup pour continuer à s'abonner à Feza TV RDC. Bye bye, on se retrouve dans Monsieur Koya. Na kanda makasi. Bako toucher peuple congolais. Merci, bye.